bandeko balandi yokani télévision esengo ezala ngai makasi kozala liboso na bino to mpe kopresente bino baémission na chaîne oyo nzamba mona papambola bino nde na mesana koloba mbote mingi na baye nyonso bandima kovanda mpe kotikala na chaîne oyo vraiment ezala esengo na ngai ezalaka komonaka bino heure nyonso mpe kozalaka na bino mbote na bao ya Paris napesi bino mbote napesi mbote na bao nyonso bavandi na kati ya Suisse napesi bino mbote bakombo na otanga te lelo nayebi pourquoi je ne veux pas citer le nom de tout le monde mais pour na on nyonso kozabiso en cours n'hésite pas de t'abonner et puis tikalo yo kananu lisolo ndenge ni ebetama parce que biso na bango différence yena boyeba pona nini to bi différence yena donc to beta lisolo na profondeur sans injure sans quoi que ce soit mais tozo tala penda mingi mingi motunde sala parce que biso to lingara bongo pona lelo na yedi bino invité moko boro mona ye bozo découvrir tout à l'heure na ye oyo a bersa enfance na biso lelo to komi mikolo to yebi ko comprendre kala to bando talika na TV mais to bando moni na pembeni to betane masolo ya tangu wana ya parcours ti lelo place ni to komi to yeba pe ko beta na lisolo parce que ya tamboli na ba yeba na mingi ayeba ko solisa biso lisolo ngo ezalaka ndenge na sima caméra na pesi migra malunda mbote na ke ko pesa invité na ngambote papa Godelo Fombo na pesi mbote mbote na balandi nyonso ya Yokani TV. Boni santé, boni makambo nyonso ndenge ni ezoleka. Ouais, santé pendant 100%. Ndenge pendant nzamba créer moto à vivre ndenge na mikolo, fièvre té logo té donc 100% pendant. Donc ça la grande boyokana. Na kumisile onzamba makasi. Na sepeli ko yamba na plateau oyo. C'est vrai que na Yokani télévision c'est peut-être deuxième fois, la première fois c'était pendant nini conférence de presse na yo pona nungu ezalaka erwana mais na baka na kozonga tozonga kina noté siko nde tozongi parce que na je crois que moment important de yango yo papa Godelo Fombo ngali nga robana na source na banda nanu na mona na TV na banda otalo parce que maman na biso zalaka kobina makasi maman na nga zara vraiment kobina na yebi parti lo Fombo kamuna base na yeko mona maman na nga zobeta bima mupepe mabe obanda nanu wapi nini nde mema na musique nini esala ko linga guitare basse. Bon nga nazana no natif ya Bumbu awa place au sola nanga babotanga na mama ye motiba ye nanga et puis na koliawa na sali betide primaire nanga na EP 1 Bumbu Sud Saint-Jean-Baptiste juste na simana biso catholique et puis na au sala secondaire c'est vraiment bien en OCO na institut Bosembo ya banda lelo comme institut Makelele na au sala humanité na institut Mbaki pas ina obtenu diplôme en pédagogie générale wana côté instruction éducation ba parents papa na maman na kitoko makasi do ba kolisinga pena en famille naza moto na kenda congété mwende bana msuba rabotami serimo 2 mois panoko 6 mois papa maleki nga bana botama tile donc na tinta on a balaka na vandaka pa na biso pa père na biso ba parents na ba permettre tena kende congé grâce na yeko zwa ya nzambe grand frère na Shora Mbemba zaki musicien donc nga tina botama tina koli na kola na ba guitare na ndako ba drum ba piano na koli bon le roi grand frère na biologique grand frère na nga propre même père même mère Shora Mbemba wa salamandundu super choc de Shora Mbemba on a grand frère na nga do ya zaki 5e nga na 9e des pères et des mères sikoyo yem tazaki bassiste yem talaksa nga basse et puis ne biloko zaki na ndako na osala touche à tout na yeko yeba ben instrument presque tout moi polyvalence bandiwana et puis premier groupe na betaki comme on a Wekeke Star et ça groupe mon a Bumbu na C Wekeke Star après Wekeke Star na yo beta na fantastique mondo ya papa Viokolo vient na biso encadrer na nga vient na encadrer nga na vie tilelo encadrer nga na après wana to beta na choc mouvement ya présent Jofi Filandu wana na ke kokota Izeti le roi na Selemba ya présent Maji après Izeti le roi na ke Siperowa ya Johnny Kell après Siperowa ya Johnny Kell na koti Ovoza de la Voix ok c'est o masumo de Brenda zaki présent na biso
après voza na ye kobeta na galmushashino orchestre moto saki na bumbwa galmushashino baye koyibanga na ke kusuma stars na longo na koti dynamique asha ya président Ligijo na ngiringiri et quartier moma baoloba kaka baoloba yo neni grand noza na orchestre obeta kawa te d'ailleurs zaki question na poser parcours nyonso ozobeta wana yoki place obeta na moto alakisa yo to pe oyo amemela yo gu ya koyeba kosala musique obeti esalama bon yazaki na groupe nenga na beta kuna te na beta na kalibanda bon esalamaki ke bon ye amona nga petit na ye kokonza nga te atika nga libre ezalaki libre choix orchestre na kotanga na kutu basenga nga pa na ye botan basenga nga pa na ye kola musique me na beta na orchestre te donc ezalaki premier orchestre na beta esalama ebongo ye okoma na moment mo quartier mo bakomoloba yo betaka libanda pa na bino mo betaka te na ye okota mbatambuta orchestre mo na bandal top control pe na bandal na ye kobeta na industrie musique na Kasavubu na coin ya Chaba Avenue Victoire et na suka na pression lekaki na koti na orchestre grand frère na Super Choc de Chora Mbemba to bandi wana papa bayo memanga pa 20 mbar na Chora Mbemba nanu tozonga wana nzembo nini oyo obeta to guitare nini obeta na nzembo nini oyo tokokoza na référence nango. Bon, na Chora Mbemba première eloko to salaki ezalaki ambiance kin ambiance ebima mingi na poto na Afrique ebima mingi na awo yebana ite mais bandaki déjà mon papa Mandondo ebima ki pena album na poto na Afrique kutu pepe kale jum sotoke na Dar es Salaam radio na bango ebetaka kin ambiance air nyoso na Dar es Salaam. Bon, tozaki na monde moko bandroid elaki te contact ezaki makasi te ezaki lomo biso tonga tokende kuna tosala mama na succès po bayeba nga bayeba donc empire bena bakamwa tokuta yango na radio Dar es Salaam wana eloko liboso tosalaki etant na ye kokota empire toyei kosala siko album Mandundu nde erenia siko monde entier ti awa na okoti empire en même temps ozosala pena yana mais tant na côté empire siko na vanda pa na biso orchestre ça Super Choc de Chora Mbemba donc ngamo na zape déjà membre kuna na beta na empire mais obligé l'album nyonso Super Choc ngam na bana sala programmation réalisation prise de son banze musupe na beti basse mususu baisi na mwa beti na empire bakuba okoti na nini bato okutaki bassiste okutaki to pe baninga okutaki na kati empire bakupezaki banani na empire bakuba na koti na 91 na kutaki na titulaire na ngeza ki mepe chéri na viendombo lai oba bana benga lai lao comme ça ilibata bato na kutaki mibale wana et puis na accompagnement na kutaki Elvis Kunku na pauvre Malik Dio yo na solo na kutaki Doris na Boingi na clavier na kutaka Modécule Modeste na drum na kuti Sami Maracas na Guilhem Adjuku na mbonda na kuti ya Londa na Chora Mbonda animation na kuti Juna Mumbafu na 12 bal na chant na kuti Jojo Ikomo ya Blaise Matadidi Papa Jos na bango misato ba président do président Pepe Kale président Dilu na président Tex côté dans attraction na kuti Emoro na kutaka Emoro na kuti Joli Bébé na Dominique Mabwa et na ba danseuse na kutaka Philly Clémentine Salami na Yondo Sister en tout cas batuna kutai bangwana oh bamsu tamsu na bosani balimbisa esali mwakala tamsu na bosani mais nzembo ni aliboso beta na empire bakuba nzembo liboso na beta na empire bakuba divisé par deux mona binga ka divisé par deux gigi mona bimwa ka ba mokuwa gigi wana siko tedede no obeti wana création nanga sérieux ponzembo wana nga mutu na créer yango nga na arranger yango nga na sala tout deux daka histoire mula et va na voyage pepe kala benga linga ka découvrir nga abizwa guitare na guitare basse s'il vous plaît guitare à 6 cordes abi banda ko beta na beta ngo na bando beta na biti lo malo bikanga mana o stilo na bano ko kala na bwingi me bwingi abeta ngo soute a sundolo ngo stilo yango pinda
donc a revivre ndenge azwaka vie bwingine bandeli abikangama wana abando sala nzembo siko apesi examen nasala nzembo yango abi yango nayebi so siko fo komema mpe na bakor mosusu kotya boye kosala intro nasilisi na wana obetela yango epate atali boye po aprotege nga ye devant bamisien alobi bon bamisien nasali nzembo na nga na petio nalakisi ye tout yesu comme tabana olakisa bino moko ndenge biloko na dicté bazi sepena ye na bana olakisa kobanda boye protéger po ani parce que soki alobaki ke ezalaki œuvre na yo ningaki esala problème kaka ke lakisa bango ndenge osali nga nzembo guerre de jeune ngo banda soki aya bimisi nga neti ye kaka moto adicté nga sikoyo nalakisa bango ezalaki politique moko bien po malgré sa guerre ebandaki kaka jour yango ntango na banda olakisa basiste ayebi na baxi vieille vis aye na banda olakisa de a z nazoba bien nzembo ebandi mpe kombe pede mbode bo ngamu na créa nalakisi po bodede tout nalakisi ya comparateur et puis nakelakisa soliste ngamu na créa nalakisi vieux Doris esili babando betango to bandi siko fona lakisa pe drummer ne a betango babagete ekima drummer rapis kudukuduku donc ngana matina drummer na betango siko drummer na mpira ya band rapis bagete kimi devant batutu empire batutu ba comprendre tu suis génie wana koti sika doto yebani kutu bien te ba memi nga na voyage ka po ba bangi batika nga na okima po makambo to sama toza na voyage wana mboka nini président na Zambie siko batali mwana soto tikaki ya okima mayelo azana en photo kenaika bakena nga kuna pepe kala ke découvrir nga la force nga pe na kobanga présent na mutu efungwa mina créer na sali na basebe pondorendo mberedo mbende solo nanga mutu akosa bino to ko contredire nga na teva nzamba ko bete fimbu pende de pombo mbede dobe podode tout wana ba création nanga donc na sala bina nze mwana de A à Z divisé par D so ezaki na bamboka mosusu bakoma auteur Pepe Kale compositeur Godé Lofombo mais le roi na Congo nyonso ekendaka na ba leader donc premier nzembo nga na salaka preuve pe yango wana et confirmé toye touti voyage en tout ça 6 mois tant toye to koti studio tant to sisika studio to ke voyage mo à Zambie poto que ne Zambie on na tongo nango ya voyage ba enlever nani enlever ba tant pis ka ba yokani to voyager neti lobit donc makambo ba nango kala ba 12 to voyager lobby lelo sko ba bengi na siège toujours confirmation voyage oui ba ko kende be okende te bien neni to yeti to vandi wana na monaka de jomo ba po sirwa na koti sika so mtabenga Lofombo c'est kaka mtampire yaki kombo na ngate kombo oyo yaka nango na empire za komboni Godesi do kombo na nga Godé na musique ba bano ba Godesi meta na ye empire ta na do beta kitoko wana président Papitex le roi avec bien apesi nga kombo Lofombo za kombo nani eza kombo ya joueur moi na obeta na vita vient na biso Bordeaux ngeleme ya za kiso ba che coup franc soka tirer garder soko yambia maboko fezika do azaki na ba tirer makasi men garder mo Cameroun na tikala na sangwa na kono siko Lofombo nenga azaki wana même na Cameroun eza na mikate mo babenga ngo Lofombo mikate mo munene oui pour na jouer wana donc ezaki pena soka tirer blague te nga siko bazwa kombo ya jouer wana ba pesinga babi ay mono do beta bas ba kundeti ba kufran Lofombo kombo ba pesinga ya wana siko na moni ba jana ba benga Lofombo ba isena so sika yo danser succès do beta danser ba tutu ba olela nga pena tokena no o mela mo ko kana na ngambo onga na mpire ngambo na pa maneli bateka ba ji bani batanda bakiti to bano katsa ngana ebika fan card to bano katsa orke ba Jean basi ba bongse car ba chinga pe mopanzi ona ba otindika ngapo na kota na kata to komika liboso car poa kokota na car na mona ba uzi ba arme ba mona simbisko libanda donze nzamba sa ponga ba tutu ba ebike na lemba na makasti mais jour on peut ba kota ngana car on ba comprenate
na simba car siko masa na to tambola na ye koni le richard koni akona azali na Bruxelles nzamba batela ye maman abele ba lever le posero na ba lever mizuri ni na kini na nona nde wana d'autant que ba démarrer ngape na monike so na zaka na se na olanda ka na ya kufa pambali na midindisi na Dakar ba bendanga na ba bilamba yo resiste yo muyibi yo ngana ibagate ni fanda wana arme bien arme na fandi ni na kangi muno na simananga die merci manager moko to utaka ne ba voyage wana ya Afrique azaki congolais makoma déjà américain avant en États-Unis azaki déjà un esprit américain d'autant que riche chabi ban lever le fombo yekuta disité te po biso ba congolais musa asali nango ba lengi ban lever poni yekuta tunate ya kangisi suk taxi moko alandi personam ya 2 semaines autokufa abelaki ba autokunde na Lubumbashi pasi donc ye mutu azwa voiture balanda ba kalibiso kota ba lycée bosangani wana ba donc même na système États-Unis quoi biso chauffeur na carré wana chauffeur na pa yeli bosu ba kanga frein ba bimina ba arme yo intimidation ya bidi ngai inde na za moto manager nai asa musicien boye ko kange be boye ko enlever pour bo kange na siège orchestre abanu gange la ba malgré arme ba be di soki landa biso na bede abi procédure na bino za mabe allez to landa ni tina bede za ota yese wana to komi na yese ba kitinga ba sodo comment pire lelo et na peut être comment pire wana eza pena place donc na omoni IEC en face nango donc eza lokola sinon to banon ba en bede mais lelo na peut être komboni e comment eza lokola soki inspection générale la police o nini bu na kati isko tanto kende soda mo atuninga be yo ebibi so ngabi ngana ebibi note musani yo sala ngabi ngaza ka musicien et puis na auto présenter l'examen d'état na auto zo diplôme nanga le na bona za diplôme en pédagogie générale nini so sala ngabi na vie même biki nanga na tekate donc à part musique na ebelo musute na bundate na vie na sala pe mabete même biki nanga na tekangote ba vandinien ba biso ebiota batangeli biso na bato na bino empire kombo na yo bato empire mbapesi biso ngwa to okanga yo biso ebiote na fandi ganye to komi na BD wana 17h obi bato na basaka génie fo ba kango herbo peji bakei polala lobi na tongo voyage na raté to komi no peji azate donc balonga ceinture balonga mokoto montre lunette etikali kasho fongoli pakaka na koti na kati kuna bayamba ba do noto to kota ka bayambe mamo yo zala yo za salite faut que nous laver ngana na bivi na obela pona kipe malade kutu na yaka na kapo na zonga ba perfusenga mais na yaka oyo ka nini lobi ba perfusenga na yeba donc santé ribete na bivi santé za na bien te ba yuki ngape vanda na vandi yuzo nani wana kata kashoa siko nakikuta na kuna eza kashoa mabe kashoa ba civil te kashoa wana BD à l'époque ezalaki ba soda d'SP ba mercenaire au Guinée mo bayaka kota sala soka action ni ba bwila ba chai kuna donc eza ba kashoa mo bina na yebiso masolo na yoko kuna te c'est méchant ba salanga ilo bon ba soda na ba yebisinga lo fombo to zoka sango yo vanda wa muta osimbote na fandi wana babi monde oza innocent obima moto asali o mabe ya ko remplacer o na tongo ezaka bongo ngabe na vandika na mona ka kasho rozo kanola la te babi fobolala bena pongi makasi babi fobola mugabo na prière na banolela na ebiso ko lela ningo na tongo na dila muka prière ngatsko via bongo na sala ngote mena butu wana sikoyo pepe kale baya kana juna baye na kasho babimisinga libanda osali nini ngana msi pepe kale na yebi lo côté presse mais batangelinga komba ba mission empire babika ke bango bayebinga te bango ne bapesi kombo na makambo pepe kale elenga mo ba mikate mo boy ozo ba mikato dame ezalwa ba hamburger somba na ville
ngana bivie sola meko damango na kati kuna ba baringa mabe fona kota na oti na kati na présentant kuna sino te na yepe na ba gâteau wana na pesi ba mbila wana ba garder ngaka ape vishorai grand frère nanga pourtant o riche chaba ke nanga bon riche cha zonga yo yebisa na quartier na biso za quartier mo chaud depuis kala ba yebi ba kita nanga na mpiro wana demi pillage na biso ba mpli ba tsodi ba drum ba mbrutsu babita so bolingi eteko bozong c'est la biso ya mwana mo no conflictuel na to mona ba bundate na to mona même ko soano na so na lelo na be mission lambe mdala kisinga ngana yeba ite na analyser avant président lambe na pesi mbote na yo luka okala mingi te maître ngana ko soana boya be édition na be mission eza lambe na analyser bala kisinga neno ko zong c'est la bato réponse nga yeba ite feshora na buto na babimisinga tsuna kasho petit nini nga bivie na ibirien batanga nga kombo ya ba Miss Empire esili d'ailleurs mo yebi nga saka nini via zongi 5h du matin via komeli pepe kale veshora abina petit na na liba blague te batangi kombo tel to kende tikuna to mema bango baya koloba makamuni mwana sana baya koloba ale baye pe na tongo wana ti na kasho bakoti tu pa OPJ PJ patuni bango OPJ atali dossier na ibe ngana zate abi me mutu wana bozolo ba awa zate do ba gens wana ba kopireka na ba musicien ba leki na frauduleusement ba kotsanga rapo na raté voyage siko sali ke pepe kale azaki na choiti ayena nona po kinda aéroport sangwe pena ke voyage zate pendant que tout ça na BD wana baye ko annoncer que voyage et ça sauter lelo OPJ wana pa bi bobimisa mutu wana awa na liste na ngana dossier azate na bima boy mwana ya boye vraiment mwana mukiti sali ndefu sa mwasi na ndako na vandaka pa na biso charge te OPJ atali pena bi me baza bandoki me monsieur moko wana bayaki ne wana mbamo bazwi ya tikala kuna kanda ya OPJ wana abi comment bokutanga kombo non sana mama boy obi ke tovandi na kati ya Mercedes a pepe kala talinga na miso vient nga shura lelo kotangela biso komba musicien wana o batikalaka tope likita ya bao wana ekomi na oda kala betaka liso te toza bien to koma bien et koma famille et ça bien te bana ne bazali bana ba yibite yimta salanga bon nalinga osa place azami yebi bayebi na ba soda na BDR ba otala bayebi sikoyi osala ke pepe kala talinga lobi yo osa succès na mboko abomoni GO basala ngo ba monsieur Belempire to na voyage na veille bakangisi biso ke na aéroport azate to benge zoba to voyage su boya oyo kakota ka kasho asaka boye déjà jusqu'au yo bakangisi yo mais loko zamtangenge na voyage raté abisi veshora bi shora zonga na wazapananga zonga no azala calme moi ça pepe kala ilinga ba maki ba sala bani na ko kutu liate émotion mbamo pepe kala démarrer voiture type papitex abi le fumbo yo abimi ka batu na bio batu ba mission na bino ba sala ki jo ba sala ba mission banda kala ba mission ba rater la voyage yon ba sala ki papitex a regretté batu yo butolo ngwana to himba mo répétition il faut moi ne baya faut moi ne baya mbanga pour voyage rater ba ba ela voyage encore ba move na biso dictature za ba kangi ba mo rep voyage rater leka kuna répétition ngana ina kota wana me faut mon fête me fête en tourner pour so lingo ya kanga na boyi na so boya pena ngabi pardon ya ko enlever senga so petit ngate bango tuna che ba bon to songi parler 2 jours après na vandika na parler bena mona ve pour tout ça o pepe kala bikino la pa na voyage za lobi na tongo akot permettre to la na bumba ba ya ko enlever le na kata pala na kanga ba plan na ti bandal na komi na bandal pepe kala bi aibisi chauffeur ne ke nous tike na matonge na kila la pa danseuse na biso mo yondo sister pe a son ami pa kufa na lala na ndaku na tuka na lala bi apika na banda azia zaki na matonge le roi zaki véhiculé pepe kala bi na lala kuna na tongo à partir na
akomemanga ti aéroport et puis tamsu bato balukaka bakanganga po pepe kala santaki touti premier voyage batyenga na bajournaux de succès ekosakana te sikoyo nde toyaki wana bato banga nakende sous deuxième voyage biso wana ti aéroport na butu na kutu madilu pa ya na palango beti koko kata boyenga madilu azalaki fan nanga numéro 0 totambola ne butu wana mobimba ti tongo tokoya po voyage mpe madilu akendaka toke ti Zambie tokomi na Zambie ngenge eza ngenge fille moko ye parmi bamusicien ka joli na niveau osakana te donc joli à bongo à l'époque namona wana bajoli ya bongo te na monde joli ya kosakana te aya wana kota apanike bato tu vie nanga bungi na peso mbote vie bungi kutu biloko na lia te apesa fia do biloko pena ya midi oyo tozwaka na restaurant apesa fia ale na ye vie nanga madilu système mpe à son âme asala tout président na biso papitex ye kuta tikela biso babala ndenge wana te azalaki na compétition donc compétition ezalaka makasi jour nga na vani na ngai inonsa mowei vers mona ba 17h bale baluki bwana nazalaki na mari te naza nanga célibataire ya te femme afashe eza lisolo akala ezaka ni na ba 17h baluki fille yango aza sute bazwi eko ana chambre lofumbu mais faut mona ndeti vie Elvis napesi mbo de vie na pari ayebi lisolo fi aye pena na porte à chambre koko na fongoli petit caisse claire eza nga na yebise vie mukoni caisse claire ya na chambre nga tanga fongoli dalika bo amoni joli abima kanga porte ake confirmer ba tukuna namuna ka vie binga ye koko afongoli petit nga kabai damage la nga foye bango na lia kite na 13h petit keba donc ngenge ya mutu ezaka ngenga mutu ata bokala ngone na Zambia ngo su mama na succès mama na succès et puis nga na gina avantage nga na instruit na gina bande de l'école tant ozaki na ba voyage wana anglais automatiquement na comme interprète ya orchestre ba musicien bela ozana ko telema na mutu azoloba banda ba telema ba chaka ayoka kuna ya zoyoka te yala pa zoyoka te fongana ya sikona kati na bango na sala ya ye osala ke madilu sko producteur abenge basolola madilu ayi na mpire wana menana yebi anglais aba yipsi non petit na bisolo fombo ngana ke sala interprète producteur alobi na yipsa madilu est-ce que sepeli ngape na tunie est-ce que sepeli madilu abi oui na sepeli producteur abi bon tuna $10,000 na pesa ki est-ce que sepeli à l'époque déjà à l'époque na yipsi pe madilu ve $10,000 producteur a pesi est-ce que sepeli yo madilu petit so bien anglais te tuna bien oui bien anglais te loba petit na salaire na zuyo comme interprète bandela alubi 10,000 be combien nga bi na tuni mondele wana eza combien olubi na nga mondele olubi na nga 10,000 donc 10,000 na yebisi pe madilu vie a confirmer que ça 10,000 madilu akata interview siliki mutu swa yaki pa madilu apesa madilu $3,000 c'est pas possible siko ok bapesa madilu 10,000 sikoyo na 3,000 wana madilu afasha na niveau mwa osakana te akeluka manager wana abimeyo koma bapesi nga 10,000 manager wana bime nga tana yo benga yo na yebiso ke bali ba benga so na Zambie yo senga nga combien madilu asenga nga $1,000 aiba valeur na ete osenga nga $1,000 nga na ile $3,000 na sali mabe nga ona ujuwa ni na maile na nga mona imne na solaki dona na foti te madilu facha mabe ya kusakana te ti babaksela endambo comme ça ta ba 5,000 na yebi wapi comme une négociation donc nga talaka biso ba respect na biso moye kuna landela ngo ezate et ya osala lokwa na bimiso ngo nga za interprète na anglais vraiment ni solo on est le kabongo yango no moni ti tozonga kin tant tu ko tozongi kin to ekuta divisé par des bimaki déjà biso za libanda to komi na aéroport ba tu maintenant bazoluka lo fombo wapi bazise wana po bayoka na bongo te bayoka bongo te ba monano ba mama leki balinga ya motema na ngai esala ke ifete donc mama na biso nde na kanisa ka ina album kumbela ba bass ebetaka nanu te seri wana bongo
na aéroport bambila baolukanga pena wabilo fombo na baprésent plaisir mpo touti ya Zambie nauti koepate touta epe Zimbabwe, Botswana, Johannesburg, Nairobi sikoyo bamoni pena aéroport moma bambila bato ba DG baolukaka nga esala pepe kale plaisir a danse yango nomoni na vie conseil na bato bazaka jaloux ya bato luka oyeba source na ye luka oyeba auta wapi apasa jeunesse ndenge nini bomwana ne lekaka ndenge nini wana omona ki jalousie ne kodimine oya comprendre ke eza makambo na bomwana abotama nango biso bato ebele babundisaka biso mpo avérifie source te so vérifie source obundisanga soutin oke tuna no na premier primaire azwaka ndenge nini baye biso premier de la classe deuxième primaire premier de la classe asilisa même na sixième primaire premier de la classe omona to kolemba yo otala cote nombo le 35e nini tamoso ozwa pe te mbala ebele mbama otiki no bitumba me bango bakipaka wana te azoyeba te lofombo nani abandika distinction 4e des humanités na kota na école balongoli nga na préfet préfet alongoli nga baprof baye na bakoti na classe bakomprendre ye naza te baprof bakebenga préfet babi élève olongoli aza élève moteur ya classe tamoso aza élève moteur école nao baye kolukanga nga kutu balongoli nga na classe na si na koti de maki na orchestre moko mpona banotikela guitare tante balandi nga na mavuzi kuna na bana chiki mbemba baobengiso na école naye mpe na école biso famille mbemba kasi mbemba aigle te bato ebele bayeba pete tuna na kombo elakisi nini mbemba aigle donc bato ebele bakombataka biso sa yeba makambo osala na ya mpenza na école yoka préfet mais il a l'air d'un gars sérieux. Siko achaka désolé poani. Ba prof ba bisi sa ye na classe wana elo côté. De deka erreur mo tam solo baki on bo renvoyer de l'école. Ba zong sanga na chiki. Et puis 4e des humanités, 5e, 6e tozu diplôme na mbaki. Année na biso wana 91 wana. Année wana ya 90 91. Bo landa na ba palmarès mbaki. Mbaki na esala ba résultat bongote. Eza génération nanga, génération le fombo. Madame na biso a côté na classe a posé question ba répondre, a kati albi bosali nini po bokoka cours te ya microbiologie. Belève bateli mbalaxi élève. Yo yebite ka. Bana classe na bazali oba ko prouver biso makambo oloba. Bana bon to oloba na TV pa. Prochainement ça na rozonga fo mona classe na binoza. Bana ngana kutangelo kutu ba kombo ba meya makasi bazali belé nsona bazana ba Londres, Bangel Sila do bazawa. Et puis ba prof misuku tu baza vivant. Kende pe na ba palmarès ba école talamba ki bande banda na ne wana na lobi. Tala nombre bana bazwa na après biso. Omona ke génération na ngeza ki misi na façon na ki génération na école lamso. Ngana yaka na ndaku garçon moko mone Faustin Muyele Ndando. Yemta forma ngana ndaku. To travailler na ye ngana oke na chiki na opanza. Le garçon na Faustin lelo mayele le kaye ngaskota na côté na commune de 4e matin yemta na travailler nga. Et puis ngana kena on a école donc na formé prof ya éducation omoni na pédagogie éducation physique na mseza loya ba école msute gauche droite biso na to komaka et puis to pratiquer et prof ya éducation physique a comprendre que naza élève doué akomo yibsanga pena bo balongola nga classe pona ngoti prof na msalo bi yom do pe obanope sa leçon ngasi kona lo yenge wana na ethique na survêtement. Vous comprenez? On peut sa leçon. Si vous préférez kota na chiki. Ngana vana na ngana sima. Préférez le bili kamo boye azaki na besoin azo ba fi ba kota na chorale école. Si vous ba fi ba dia préférez ngava na lemba muso ngana vana musika abi batuto musika bo pesa kombo. Ba pesi ba kombo. Alobi banda le lobo longwe. Boluka be kola pembeni. Tanga nga bima lobi na bango oza mwana mwasi. Même mbala benyo na nzela. Kende na no yoka mama ngaloba. Soza Mario epseke papa nanga za marié. Soza occupé obi ke ngana za fiancé. So ubi lobi papa naza occupé ou bien naza na tante. Mais yo mba bengi yo nano yo kilikamu ba bengi liote. Yo kandi ba bengi ka po balinga. Allez. Tango abimi akei nga pe na télé misko na bio. Mon makam na yebsa bino yango. Ba bengi yo yakana yo ka préfère ko mai loin ta zongi. Ba longola nga po na bon. Siko tango ba prof bakele la prof à microbiologie, prof éducation physique, prof à français. Parce que ça que élève wanande pièce maîtresse ya classe na tam sur école. Bagi na raison. Pour ba santé qui ont déjà.
génération na dans comme na 5e des humanités to comme ça la stage pour ngane au monde nga boye bana classe ba ça va peso créer penzo pesico bana classe ba zotala ba miso ba tant ba otala miso ba comprendre déjà ngana tang sana ba bosanga ni wana na sala stage na yepe na comme enseignant kasi ma comme chef de l'état utolo ba mikolo o ba to ba zo silika maza na raison lo ba ka ndenga lo beleli ngo tam suli banda biso de na 5e to comprendre que ba to belé ba otang sa biso ba sala pédate. Donc ayebo transmettre ma yele na mutu ya mwana te biso sko formation to sala ya mwana. Petit chef de l'état raison na makamba loba ki kuna na Kenya nani. Ba enseignant nyonso te. Ngane nazo boya nde ba cheke ba enseignant nyonso. Chef de l'état loba ki on peut ba izaka en général. Ba enseignant basé belé na enseignement na biso ba sala pédate ba loba ka français dansé. Licencié en sciences soki nini ma yebi na ye méthodologie spécialité ayebi méthodologie générale te nde biso to maîtriser. Bazana be école ba autant ça biso yeba quand to comme na 5e comprendre prof na sona yebité prof na sona yebité mais bazaki ba prof allo bata bongo lelo sir ma pe ba comme belé yango zo mona bana ba mayele te po mayele penezo kota bana te donc ils a vrai ils a vrai makambo ils a vrai. Merci beaucoup Godé le fond bazali mais mingi pe ma be bazali ils a kana biso ba mission les to sangana ba mission belé est-ce que bango tu bata ba mission ko sanga misala mususu aza na beauté babi yo beauté no faut chanter là a force pas leader pas telemsi mususu no quoi leader a mtayi na ye buchaye lukatu aye mbaka bina ka bien lelo to na bango na musique donc eza ke mboka eza ko beba makasi chef de l'état continue ka bon na ba meniser na ba masu yo mona su kiti pena bien na kwemba che kiti a tout droit na fingi ba meniser tout mais ebele ba meniser ba otanda ba kiti na nzela botala on bien mona bena kiti moi mon boulot mais la pesute oh eko c'est ça ka bando botamati okolotiki on anda kuna bila kasi pona ni wana ezaki ba vrai meniser formé le belé te baza formé ba meniser bien bazali mais ya mabe baza trop et puis ya mabende ba onde ba na ba matériel omona za na ba niveau ba biloko tout ya za nango mais ayebi boulot te ba opena ba yebi boulot baza na ba ndaku outillage ezate donc problème on a net pe d'enseignement biso balo fumo biso eto beta musique mais OK normalement spécialiste ya retransmettre maman tu vanda bana ndako ti 4h du matin na préparer les sons mwana na obule mwana olobanini po avanga na koma leçon du jour mwana mfa pesa ngango donc mwana mda opesa ngango bona komi wana da satisfait na bige na préparer les sons na mais le lото ba prof ba ya na chik atangi livre aya copier a combien on a tableau bino bo copier a pese explication selon yi et puis lobia yin intero voilà le résultat bana chik mawatro vraiment mawatro Godé le fombo ya solo les nazo kit na tika ki temps sur le botiki ya lobie belé te fala lobana na pese explication jusqu'à tika place to komi mais kasi nana tout nana no Godé le fombo est-ce que zo pe chance ya koyemba na kati album Amadilu moko quelconque est-ce que yemba na nzembo moko beta na nzembo moko avant to kota na empire bakuba pena na vif du sujet ti lelo mais oui ngana bandi na vi Madilu bana na frère Edouard on ngamda beta bas bana na frère Edouard oyena ba pouvoir oyena ba bonheur ya otikanga donc na yebisio na bandi déjà frère Edouard ti na yeko suka na bonheur donc ngana beti trop pena Pepe Kale ce qu'il faut décrire Pepe Kale zaki ndenge nini phénomène réponse puis ça nga passer d'autres sont tout jamais tchanga mal à l'aise jamais atindanga na nzela mabe jamais alors donc encadrement pendant des bazara papa na mwana a commission le rôle master na yi donc a pesi occasion ya kolobaka na yi azuzo le rôle collègue na yi na musala non est-ce que olobi ke amema na mabete mais na kota la caméra oko répondre biso na question moko to landi na ba témoignage ya bato balobi ke Pepe Kale azaki mutakisi makasi que tout celui qui était tout autour de lui azaki kosimbisa ye kisi parce que azaki mukondi na maikari to nelo ko bongo j'ai dit il paraîtrait ngako na lobaki makambo to lubungisa ona be mission po ezo sala mabe omoni ba jeune o ba otala biso lelo ba otala biso a sepela na lofumbo muso a sepela ina voix Pepe Kale ben formation a yokate
alors comment on a expliqué avant yemba le pepe kale bon faut ça ba kisi to décourager biloko wana eza ba masolo to okimi nde question na ngai pona okima question na ote wana bandaki pona olakso ke tamsu lelo ezala suka na bande comme ça presse bolongola ba question pepe kale borke sebele to beti to yoka masolo akisi to mona pe kisi ndetinga na beta na orchestre moko gal mushashino on peut na tromper ya Empire Bakuba non orchestre kuta quartier ba yepe na nganga to beta lobby lelo ba ina nganga to zaki na maki ba ina nganga maki yango na lobaki lisolo ba bengala nga na préfet na kenda orchestre yangwana gal mushashino ba ina nganga yo no apelisi moto kuna na sima ba mise tout fo ba ya kuna a sauter moto sauf nga na boya j'avais refusé na mise moko Belgique lelo za na Suisse abana obeta clavier na suédé pana so bana obeta solo ye aboya nga pe na boya biso de l'RS ba sota ba moto wana na mona nga extraordinaire te na dynamique achat président absolu ki Jope à son âme ye pa bana olinga kisite kaka entourage non omoni yo dans mbongo dans ba misa danser mo kisi zorinité lo kezangi okisi ba força président ti ba yina nganga na veille peka ya concert biso to mona nganga ye biso vana na sona répétition nganga matina bureau ba solo na président na ba bato ba yaki na ye nganga exiger fa jouer guitare solo que no la na on anda kuna ye que no travailler pour le bindole za grave et nganga mimi guitare solo ngamba no zela ka soka mema basse na ngana obeta te a mimi guitare solo lobi na obeto indule to beta ngana wenza baya ka bar mo salama kana donc ozana wenza baya ko zo sala loko kende shaba premier babala na bar mo salama kana na ebisio concert wana ta moto akota te malgré guitare malgré ba cérémonie place na comprendre que bato ezaka skit do ba profiter na moko na misala bato surtout réunion ki jour wana anga zo succès donc kisi ezaka oui ezana ba miracle mais ezana ba fête na ba misala bato ezana ba fête ezana ba miracle kaka pona ko bangisa mais lelo tolo baka mutumo bon mutumo azwa kisi mikola imbalo kwa pepe kali akota maikari ba cha epe chef kuna Sankai we eza ko benga milimo mabeba ndoki bondo telemisa na kati ya podium po baya ko yemba baya ko te ngai sikona uti Japon ti ngana uti Japon ville comme Sankai ezali eza ville en tout cas na omela ye mbondo te tamsu pa zaki na makamna ko batama na oyeba te na omela mbondo te po lelo nga na jupe momba mate ebele na za wana pona omela mutu mbondo te mais makambe belé oyo nalanda pasteur mo asala vidéo na YouTube aloba makama ba Sankai aza mama na ventire solo même pas na nzambe tipo wana oyebi place na comprendre kaza ventire ayeko loba lofombo na juna mbofni batikana na nzongo pepe kali po bataki toto tournaye olia suka na tawana continuer bomonite pepe kale nsembo ya trahison amiembelaki trahison nsembo lutumba nsembo pepe kale te pepe kale ko interpréter maloba velu tumba komaki tala niveau moni ke nzambe po sambwisa moto biloba lobeleki pa komiti na niveau wana soki azaki pena mutu inspiré na nzambe nzambe nga ipse awakata po trahison zaka pepe kale te oloba n'importe quoi ya loba na ya zala les cocktail pene na ya signé pena donc cocktail obeta ngam na sala cocktail nga kutu coopérant ngande mna créer cop ngam na ranja ngam na sala programmation ba prise de son tout ça en complicité na JPKIS donc isa maile na volonté na cocktail wana bomona donc musala ya pepe kalime maile na volonté na ndambu pe ya baninga to sangana ka yango bomona cocktail ezakana mais cocktail wana bomona kana te kindoki te epesanga pasi so na oloba boye cocktail wana eza nzembo oyo esali ke loba mesi empire ba résister na vie sans cocktail ba mesi bela empire nde basuka mabe mais cocktail mdeki na succès yango esali servi à batutu batikala ki na empire ba résister ba betaka pe ba concert
par là son a combien on a passé pour fallait ba européen ça merci fallait pena mutu moko moko ya empire bakuba pour 100 cocktails Pepe Kala nga kufa sans gaz poto kitaki déjà mais oui cocktail ne mtego la musa tout et ce cocktail on est nga cop nanga maïle nanga Nayo, ça veut dire quoi? C'est fort quand tu dis que c'est... Oui, cop nanga pour nini tu vends na boss ndiaye producteur nga à l'époque j'ai travaillé là-bas na studio ndiaye comme ingénieur de son nazaki mosali ya messe ndiaye siko tu vends na boss na mso to sola ya bazotonga na eta bia ba leader congolais ba leader pamba ba signaka bisigné là aokende boye à l'époque ba leader ebele ba signaka na JPS producteur camerounais pour 10 ans donc ndia ya ko sali disquete siko ndia ba no mona exclusivité ya kuna ndia ba no mona ngo c'est bête ndia lobi zala raté artiste a signaka na disque ako signé nzoto na ete na bobimba na mo muku signé na mutu 10 ans siko ngana bise na Congo sauf Pepe Kala ça va signature bon tu dis oh arrête bateau tu n'as tangelo ngabi non sauf Pepe Kala na même moment Pepe Kala tu tanga pression tu voyager tu en France tu connais ça la disque en France biso de orchestre c'était ngas ko na hotel mela ngala binevie na France nga kuna na za dirigeante na France na komaka ko de on a osepela to sala moi pour nga mona okonza na osala ba volonté na nga to zo ba couleur msusu diction to gina ona Pepe Kala pendant que to sa diction nga na ekuta na ndia zo ba mabongo ndia lobi nga na bise Pepe Kala za libre lobi za libre so za libre nga na produire nga bivi aza libre pesa nga transport na gine lukai ndia pesa nga transport na bimi na yepe na kuti Pepe Kala na ndako na bano cha Pepe Kala to na bivi ndenge za boye nga na zulio producteur producteur ni so zula ngabi na solo na ndia ya prêt à produire disque na Pepe Kala aza ngabi na aza na bureau so da prêt okay wana kopa nani papa tu bani ko tcha munoko pamba ba yeba iswa ngele kate o ngana zo biso boye ngana lo baka polele ngana kosa ngana kitanto sa l'émission o gratter biso mo ndambo ya o péter biso ndambo cocktail o beteli biso pe ndambo ya premier album no kota yana ngona nini bientôt okende tina suka bato ba romona yango kasi question mususu oyo iloko zo bomanini chef de l'état to lobi to yipte suka zo yo kabe bazo yipsete tout ça to na courant depuis to yaki depuis to la mukaki tisiko mais to ko futa facture et puis courant on a jour match à Léopard et Betaki bakata ki angote transfoni yo gebeta ikano do izaka raison te zanko ba osa la population silika e ina chef de l'état na yebite ni bato bato comprendre angote courant yango izate na obeta guitare ndeni na obeta basse ndeni machine obeta ndeni beta nzembo Mawatro mboko yo to ebite soki bato baloba ko ba konti baza mabe meto ko comprendre ko mukonti kaka te ba enyoso balandi ti na suka ndenge moko po muto oteka kwanga aja che kwanga mukebo azi makasi ebela tondisi pembeni yozo loba keza chef de l'état mutatindo sa maramba bon eza yo moko na chef de l'état po chef de l'état so achis comme loi na yipso chef de l'état uti na kaluka omone boule bandi boule oni zangi sikoyo bato ba courant pe baswa asala ndinga sel na kaluka asala mpe na régie des eaux asala mpe na SNEL ezaka ndenge moko donc tout ezozonga na mutu wa chef soka sali ndinga sel na kaluka amona pesa mibeko mais faut mibeko na ba marteau yo moko koi neti biso na bumbwa na biso 3e année on ma ebima sauter ma ebana obima nango ebima na ba butu jeudi dimanche siko tango facha ye ba changer ba tua sika obike bakanga mai nanko nyoso na po ani bato ba silikela siko fachi ils ont des faveurs à chef de l'État. Ok. Si vous avez un chef de l'État, vous comprenez, ou bâtonné, vous comprenez, mais vous avez un chef. Le chef a l'amour qui le l'a dit, ma caméra qui parle au fond de la régie de Zouaboumbona, l'ina yo kongo soute, le bima yo bima nango. Pour moi, yango to vanda qui dit, bah, on a 2 ans après, je me suis bima ina boto. Tant que bima na boto, bah, non, somme machine, yasika. Ils ont quoi? Vraiment, ils ont quoi totalement quoi. Mais tous on a un empire, pour y chef de l'État, au côté yango. Godelo Fombo. Tango nakati ya Empire Bakuba. Apparemment Motabando sangisa batunyo c'est là ka Pepe Kala. Une fois que Pepe Kala était parti, tout le monde est parti. Bolingo ezala kité. Wanda ki ya solo rassembler ezaki Pepe Kala. Preuve yango. Na ochela ngo tembeta. Rassembler ezaki.
o bato balinga ko salir tout le temps mais boyo kasiko rassembler ya kenda. Merci na question na et misingal vérité mona liloba mona okina passe rassembler à kenda so rassembler à zala rende empire til ezali malgré ba guerre malgré ba likunya malgré ba nini et ba no mona na te pour rassembler à zalaki souvenir fort ya Pepe Kale na vie na yo ezebele na yebite na opona nini na pona moko ta babetinga masasi na utaka concert empire bakuba na zonga ndeka musique na pseta ya pasi bapesinga équivalence à lelo bapesinga 500 francs tozaki ba 0 heure fona zonga ndako na vanda na bandal baya ya izana na vini Kasavubu anga bi 500 ope na garde na tam susu na mwana bébé na ndako tam susu lobi moilo omobe mwana ko banda na tongo na tanda to beta parcours et na butu tanto zonga na tokuta na ba Rwandais babeti biso masasi na 97 wana afdele utokota babeta batuka masasi na butu ndenge wana so basiliki ba na makambo na mwa politique ba oboma population babeta biso ba masasi ngana bima na 3 balles moko ekotanga na Mukongo ebimanga na libumwa moko ekotanga na mopende awa ebimi na liboso moko ebukanga lokolo awa ebima na se de 3 balles tana kotisko campus na koti campus na moi pena empire bakuba eswa bango te bakipa te ezalaka Pepe Kale ndi ba collègue mosala eloko te kaka ye moko leader na biso Pepe Kale ndi oyo namonaki ye pembeni nanga chaque jour azoya kolia tout et puis abeti cop abi yo pe balinga romingi na bralima zela na benga mukonza bralima ya na noir ya otala sur place ya zaki na selon na ba comsel asali numéro ya mukonza bralima na pese mbote papa Kimasa Wolf papa Kimasa ya ti na campus moninga linga inga makasi ponga na zaki parmi ba star na empire o bralima bana o compter d'ailleurs tu as parmi biso wana nga na sala kutu ba sport ya Amstel ezaki pamba te bazo na orchestre au sala sport et Kimasa ya wana talibon lobi na ngwa tindi ba casier de casier ya ba mai rien que ba eau vive ya bralima ba casier tondaki na sambe tunanga na ba médecin ba komo sepela ba bi première photo zo malade ya boy awa oto do médecin somba suma ite aya ka juma ya bralima zo mela et touchanga makasi loko na tana bimi hôpital et puis facture wana Kimasa aya putangai apesanga $1000 tant na zaka na hôpital c'est grâce à Pepe Kale connexion na et bango ba bimisa ta infrante empire bakuba tako sauter même pas un franc et facture wana grand frère na choraye na $1000 na zaki nango grand frère na futi ya on a bima campus tant na bimi banda na vana na ndako convalescent na zana plâtre na lokolo na ba pansement ba band na libumu na Mukongo na mopende na lataka kilote Pepe Kale mwasina kenda wenze asombi biloko na bango salanga pasi tole kalisolo tole kango asombi biloko ndako na bango asompe yanga pendant na bibite so combien de mois nazaki convalescent na ndako tous les jours alors tous les jours de basombi ya ndako na ba donc ngana vana na pale pona saka sote na buto bala sika nazana mwana bébé na ndako donc ne ba nouveau marié ba boma inde nouveau marié mais nzamba boya tile naza vivant et Pepe Kale a assuraki kolia nanga komela nanga tous les jours alors donc moi to vana na ndako moi ça Pepe Kale ya tiki so ba olamba ndunda asombi ndunda na bango asombi ndunda na biso ngombe na bango ngombe na biso Thompson na bango Thompson na biso bati na tous les jours de lo bongo na ko jamais ya omoni na komaki proche mingi na Pepe Kale wana komaki carrément papa na
à partir na kolaki na nyonso ba mususu ezali bapesa kaka mbebo mino na lolemo mena era ba problème na mona bango te mena era ba problème na mona ande pepe kale et pona ko rassurer bato ti na côté empire ti na longwe na tikali ko assister na messe noire te na empire bakuba ou bien na cérémonie spirituelle jamais ou bien pepe kala benga lo fombo moni misike linga boye beta boye loba boye jamais alors assez botika na botika ko lobaka makambo mabe na banzoto batu mutabatu bon soki taki ya kobomba na yo ya koloba so boye bana ba secret mais botika ndeti biso ba lo fombo boye to yebite tika to loba bolamu na ye. Merci beaucoup tika to loba bolamu na ye wana ezaki histoire to yebaki ko ramasser nyonso siko to komi na kilelo lo fombo depuis pepe kala akufa babi lo lendo bako benga on eloko oyate tout la démission moko tout à l'heure il y a quelques jours passés ozo lela na kombo a Weranson qu'est-ce qui s'est passé ibino na clan wenge ni ndezalaka pona ni lo fombo pona beta na batu mususu o bazali ya empire teto pe batu mususu nyonso bayebana babizaka ozaka na keto ya robeta na batu na mususu qu'est-ce qui s'est passé batu ko informer batu mabe toujours batu ko ne ko salir nga naza humble mona te naza parmi ba musiciens so ba luki na Congo oyo aida batu bele parmi et puis so ba biba luka musicien o ala la mingi te kaka pongi pona musique ya mboko so ba 5 na Congo nga j'ai fait partie ya batu wana normalement tous za batu mo tous la respecter na mboko malheureusement na vie na biso musique batu bele balingo tshaba ba koka jambe ko tshaba batu na roue makara pona ko casser moninga nga wana nyonso eza ba fausse information nga naza bien moko na ebisio naza na batu na betela bofele naza na mutu soka bengi ta musuku na bebisaka même makambo orchestre na nga bia famille na nga likolo ko aider mutu na botama bongo so okute na kwemo mutu azo banoko le fumbo azo orgueiller le fumbo mutu na kosi peut-être déjà na kofi tina ndaku na ye kuna kino saka ba boulot soka benga beta pe basa wana beti basi nini ya kofi beta otoko koyeba kozongela na mutu na biso bon avant na ba via bundaka trop na betela ye bana osimba te bata pona beta bata bana ozala te via lela trop même na poto tozane na poto nga na na Suisse simba te kuta lobi na nga yo linga nga te po ninga bite na linga yo meza batan et mbalo yo tango asali ba plan na ye na ndako ba générique ne belé wana aloba ina en tout cas tchana basa na kina choite et puis moi talinga bana yo na sur bina danser nga c'est pour ni niveau de betela baso do sir moza musique na danse bina rabe nga bina makasi nga leki ba chanter belé na obina sérieux belé na tala bango na ba TV na bango na ba clip na bango et belé na leki bango ça rabe ba coré makasi donc nga pena na ebo bina tous on a nous pas kofini ni obeta otoko iko rafraîchir biso mémoire te akala te na be kala mingi tawa na babilo na ibisu te obika ne via sala obeti awa er muka sangisi na o ya sangisi na boy mais l'essentiel est moi yebiki na. Merci beaucoup Godel Fombo pour attendre nyonso accorder les biso tozui tango ya ko bosser nyonso l'actualité passé présent le tout on a tout ramassé je crois que pour aller l'autre suka awa mais ils allaient me suka te ça je le pense akutuna ole la bino mabe po presse en ligne c'est par bino les longa na zongi batu ba motalanga c'est par bino presse en ligne lilota mususu pe na zongi pe kolia baninga na ngibele ba mobenga to bana oyeba te nzoka nduzala na yo nzoka nde nzembo yo mto beta edenda kananya ingo ya bili do ngati babana oyeba te nyonso wana pendant que bazu kanisa ke le fumba bunga ke le fumba zaki na présent mais baninga na bino à télévision bango ba yokana na ba Lyon et biso to koleka na ba TV te de soko na TV ba ko salo makambo moko omona bina ba question mo ya ko sambwisa yo kaka tala bino tala yo no ya mingo to tuna ba question mususu so na ki mobali te na leli pozo bimisa o izana kati na ngata msunga na lobaki te ba souvenir musu vanda bina na kati mi oza informé ozo tuna ngango mais kune koma ko na TV
Lofombo boni yo bena ma trop boni ozoyo kanate musique elingi yo te donc papa nanu kuto se défendre te ba merci to yambo bunda sala lo mo makasi soko ye biso ozali to leksa yo émission esili donc ozozo wana ndako webi ke ko s'accrocher ka ke na kende sunu émission je me suis na victoire papa mo atele msinga bi lofombo na to la non na TV ko zonga plus jamais émission wana yoza lo fumbu oza monene oza artiste biso to yebi valeur na yo jamais to ko to mona ba traité yo et na benga réalisateur wana coach Beya na benga na bi coach Beya omoni nga lelo jamais plus jamais na oya so émission ba yambinga bien te ngai mokutu na biso to message na biso na makama mais public et sepelité alors mutu mo lo ko reprocher nga plus jamais omoni to kima ba TV mais lelo grâce nzamba tche grâce bino boye presse en ligne bato lelo bakomota la biso malheureusement baota la biso zamika batapoto pour na mboka YouTube ils ont accès à motutu te wifi za cher makambo tu za leaks bato batota la biso te mais libanda au moins nga na zongeli pena contact belé pona bino d'ailleurs na auto zo maison production à travers émission ya Ado Yuwe na sala émission na Ado Yuwe producteur manola na maison na baona poto Ado Yuwe en tout cas un grand merci à travers émission na producteur lelo na komi na maison production awa na kin tisiko to salima vraiment zo cartonné bato linga o makasi mais on a kin bato ba on te pona nini po na ba TV wana meza scandale kuna ba chila biso foza riche soza riche te olekate bobiso ba oyo tozana ba riche te mwambongo na ozwa na otala bana pe balia lope ba okende classe boy voiture pe mo essence voiture on peut okende o moni chauffer o telemi o fongoli coffre ba chema ido makamunga ndingona ndingona ba o bazana bozui na bango ezaka pona ko saela mabe bato ba ko bongisa mboka bato ba ko encadrer bato toujours ba aide na bango te donc tu comprends te gens bano asuka pemba lilo bananga suka izaka moko ngana zoki apela ba mama basi o baboti na ba musicien baza mo ebele ba misupe baza na ndako ba musicien mais ba musicien bali ko bala bango te basi na basangani ba ko mo benganga ba benga ba bi papa kota makambo toza bandeko na yo pe na banzo na bandeko ba basi ngabi oui na bandeko ba basi bandeko na yo toza na bandako na bango awa to boteli bango bana kitoko bana msubu wana ba université bali ko la tsabiso ba pété na musapité basalika ki courage na mena ba musicien ba ina otina ba belle famille aina de casier na mo tourner disque ba beti bato ba bini akimati lelo abotaka mwana bato yango na ba mama na ba bino papa bundela biso bo banda ko bete na on sete ba yo ka soni baba la biso yango pe na profiter yo ko za mama oui oza jeune mais lobi po ko mama lobi ko mama vous êtes déjà maman vous êtes déjà mwana yo pe ça ki obala déjà so bi azu saka jaba mise ezaki bolenge OK donc en tout cas même to bota ki mwana bala karati ezaka sani braza nzunga ma famille azaka soutien te nzamba osala kota bitumbu po nzamba opesa yo pe ya tour na yo oya bien bala mona bato aza mwana mwasi okonore ka ye to konore na famille na ye bavai na quartier baseka bango tala mwana bina bala star wana ba akenda ne kokota libala pa star ya ko bala oza star oza na bambongo oza grand prêtre bala mwana bato honore tala nga lelo mwasi na Blanche Mbemba aza so ba pesi mbote ata simbaki god na koto mona che god na loboko acheka mbote na bino pona nini bato ba vivre ka baga bala honneur nga lelo so na ekuta na bandeko ne ba papa dimo fumu na sentiment na mona ba Léon Mundele quel sentiment je comprends po na bali mwana na bango na honorer mwana na bango pesi bango fierté mais bango wana obatikali obasi na ba obenga bali ko sala ngote pona nini eza ba pacte ou nini bino bo kota bitumbo oyambi mutaleka 30 ans azana bag te tunayi. Merci beaucoup Godé Lofombo, merci énorme à tous ceux qui ont eu
le courage de nous suivre du début jusqu'à la fin. Tito komi na suka émission oyo. Merci na Mingra Malunda na Sima Caméra. Merci na analyseur na Pesio Mbote bien kotanga misumabe mais na Pesio quand même Mbote. Merci na Baonyo so ba soutenir abiso. Merci énorme. Je crois qu'on va s'arrêter par ici. Tozibino tango ebele. Nde tokutani na prochain numéro il y a émission na biso mais bo bala bana bato. Quand même aboteli obana balaye na singyo pardon. Bala ta pona pardon nga balaye. Oya ngai pe na ozela oya. Bala. À tout de suite. Bye bye.